Congolais nyonso ayoka maloba oyo. Congolais nyonso yoka maloba oyo. Osambelaka tosambelaka te. Congolais nyonso yoka maloba oyo. Shalom peuple de Dieu, napesi bino mbote na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Eza yanga bino sœur Rebecca. Nazo beta sete na likambo oyo. Nazo bandela ngombala mingi pe koyebisa bino tangu nyonso. Nazo yaka na video koyebisa bino ko interpeller bino. Nini esengeli to sala pour cet moment na temps oyo. Yango nazo akoyebisa bino. Nazo rappelaka bino ba révélation oyo Nzamba pesaki ngai. Ndenga pa pesaka bino ndenga pesaka mutu mususu ndenge Nzamba lobelaka mutu na ndenge na ye. Nga nazo rappeler bino kaka ba message oyo apesaki ngai. Nzamba Israël, le créateur de toutes choses, maître de l'univers, Nzambe Abraham, ya Isaac, ya Jacob, Nzambe ngana bondelaka. Aloba na ngai, bino ba Congolais, nde boza original, peuple juif, nde Nzamba ibisa ngai. Kosela mutu makamba Nzambe te. Aloba bino nde ba Congolais boza peuple juif, original libota na ngai. Nzamba tia original na kati. Alors makambu ba Congolais basalaka lole kamwaka. Ngana lala na butu na plan spirituel ba okamwa ba Congolais. Ça veut dire Nzambe azomona keto mi yebite oyo biso tozali. Référé na Bible. Israël tombazaki na bitumba. Bana kokuta na bitumba pamba petia. Mais lokola Nzamba zaki na bango ando pesa bango toujours victoire. Ngai na plan spirituel na lota Nzamba zwa drapeau na biso ya Congo oyo atomboli yango likolo drapeau oyo ba drapeau ba mboka nyonso ezalaki debout ezalaki te ke ba mboka wana ezalaki pe na mabele ke Nzamba atomboli ka Congo te mais nga na mona na révélation notre drapeau ya Congo ezalaki par terre mais na moni drapeau oyo na plan spirituel ba tomboli yango pende drapeau ba tombola pe na mairie penda bonenge pepaka ba tomboli drapeau oyo ya Congo. Na sima mikolo na ebisa bino na ba souffrance na ngana kolelela Nzambe ne Nzamba zo balange komi tango na bino pe ba Congolais bo sepela. C'est la parole de Dieu. Ye moko aza témoin makambo na zoloba. Eza liloba na ebisa ki biso. Biso tokofuka mela ye. Nzambo apesa David elonga deva Goliath. Bitumba nyonso Congo ko kokuta mango. Quelle que soit force ya batu wana bobo sanate Nzamba za na côté na biso po apesa biso pe victoire. Nzambe pa sala kana biloko ezanga tina. Nzamba pangusaka maya miso bato pe baleli mingi. Nzamba linga sale l'Afrique. Nzamba linga restaurer Afrique. Nzamba linga restaurer mboka na biso Congo. To rappeler ka maloba na ye. Nzamba pesa biso victoire na plan nyonso ndenge alakaki biso. Nzamba kokisa maloba na puissance ne na bolingo ne na mawana na grâce ne ndenge ye moko abongisa kike atombola mboka Congo. Nzamba ko révéler biso, ko rappeler biso identité spirituelle o biso to bongisa ki. Oui to sambela to bito ba Kristo to yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Mais Nzamba zo mona biso na plan spirituel bana na ye penda peuple na libota na ye penza. O ba côté ya évangile na ye na temps de la fin. Bobeta c'était évangile pire. Pona ko bongisa moki peuple donc pona ko mema ba on enlèvement et ko uta na Congo. Bondi mela biso. Bondi mela penzambe oya benga biso. Que évangile pire. Oyo ko préparer bat pour l'enlèvement. Et côté ya mana Congo. Yango bozo mona ba pasteur bele ba ote ya batu makambo ezo le kadoke na réalité ya ba vie ya batu, ba réalité ya ba couple, ba réalité makambo ele kaka ba ebike yango batu azo vivre, yango ne ba o capter batu bele. Mais matea o pona ko préparer batu pour l'enlèvement, mutu banga masumu. Matea wane ko zonga, me ko bandela na Congo bondi melangai. Alors Nzambe ya lola sko alinga mimonisa ke ye moko alinga se marqué encore de plus que na peuple wana ngana zali. Alors Nzambe ye moko aza na plan na ya lakaki biso na bolingo na ye na mawane na grâce ne to senga kite me ya alinga sala ngo pona biso. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Ezala na makamu nyonso eza koleka. Nzamba restaurer mboka na biso, a sokola mboka na biso, a se manifester na tous les plans. Même na politique, même na média, partout, Nzambe a restauré, a kangola accordé délivrance na peuple na ye. Batu mususo ba olobela Nzambe lobi, lelo ba olobela na mokili. Binga na mona yango. Nga na mona porte linge kangama, mais ba ozela wera kota.
me lelo wera aza na mokili nga na lala na omona ndenge nzambe azoyebisa ngai obondela mpo na Karine me lelo Karine aosala na makambo oyo azosala me eza baservante ya nzambe ebele pour le moment baana baoservi nanu monde baposa na bango yango nde biso tobengaka bamonde koa badésir na biso to tosalelaka baposa na biso yango omonana tosalela mokili baposa nzoto mais eza na baservante de Dieu olobi bakotelema mpenza gloire ya nzambe pene emonani pour le moment baana na mokili tolemba te kointercede mpo na bango toboya bango te babandeko na biso babatu ya lobi oyo bakotia évangile ya Congo. Alors kominimize mutu te mpo na makambo azosala kolemba mpe kointercede mpo na baninga te oyo babunga nzela mpo te lobi nzambe akomonisa lisusu nkembo na bavi na bango. Alors oyo nga na ye koyebisa bino eza parmi révélation plan ya drapeau oyo drapeau bozomona eza drapeau oyo ke na plan spirituel ye nde moto aya kotelema na moma oyo drapeau namona aza kopepa aza kaka kopepa boye nzambe akongo ye nzambe aza nzambe mokili mobimba nzambe aza nzambe bible ezoloba quiconque invoquera mon nom il sera sauvé. Ça veut dire quand tozolobela mboka Congo tobosana te ke ka nzambe aza ka nzambe mpo na Congo ye moko te ka nzambe aza la bana ka na Congo te nzambe aza papa mokili mobimba papa ya bana ebele ya bikolo nyonso me biso to tozolobela likambo ya mboko baniata likambo mboko bakitisa na plan spirituel parce que nzambe tonga zoloba nanga mabele ya mboka na bino bolela mawa na nzambe mpo na mboka na bino bolela mawa na nzambe mpo na mboka na bino parce que na mboka na bino bakunda batu bomoi donc mutu aza na bomoi ko une femme vierge ayebi mibali te azopema batie na mabele Congo bakundi tant que vivante nzambe alobi makila ba innocent na mboka na bino bosenga mawa na nzambe kita na mboka na bino bolela mawa na nzambe mpo na peuple na bino mabele ya mboka na bino eza salite eza suir basuya biso mabele batiela biso batu ya bomoi na se ya mabele bato baza ba innocent bazotambola na crainte ya nzambe bazobanga nzambe batiela biso bango na sa mabele mpo na basacrifice na bango mpo na baalliance na bango. Alors makambo basala na mabele ya Congo nzambe asepela te makambo akenda kosala na base ya port na Congo nzambe asepela te makambo basala na bamai ya Congo nzambe atiela biso nzambe asepela te nzambe azosenga récompense na ye mawa na ye kita tosenga récompense ya nzambe kita na mboka na biso mawa na ye miséricorde na ye kita na mboka na biso nzambe aza na plan ya malamu ya bonheur mpo na mboka na biso. Mais biso moko nde bakongolais tozokamusa nzambe nalobi na plan spirituel bazokamwa Congo donc bakongolais nini bozosala po mutu na mutu ayebi oyo asalaka na kuku oyo kozangisa bokonza lola ezali oyo osalaka na kuku oyo kozangisa bokonza likolo ezali oyo ozolakisa batu te po mutu nyonso alobaka il est de Dieu mutu moko ta se prononcera je suis de Satan mutu nyonso alobaka azali ya nzambe mais problème na biso tozosala nde nini oyo ezopesa nzambe kanda oyo ezoretarde délivrance ya Congo oyo ezoretarde promesse ya Congo oyo eza koretarde comportement ya peuple Israël bizaleli ya comportement na bango ndenge bazaki na Egypte nde salaki bango ba vivre 30 ans wana lisusu likolo ya 400 ans bino bozo sala nini po bino bo pousser lisusu promesse ya nzambe idolâtrie lisusu na Congo ba église idolâtrie nyonso komi kaka ya makiona nyonso komi kaka ya ko changer ya ko modifier ya ko bebisa nyonso nezopesa kanda na nzambe bozo retarder promesse ya peuple ya bato oyo ba innocent mboko de Jésus kotelema na plan spirituel mboko de Jésus nango ya kotelema mboko yo Congo na plan spirituel mboko eza ko ya kotelema bakonzi na biso bazosala nini po epesa nzambe na biso kanda ba pasteur na biso ba apôtre ba bishop ba prophète bozosala nini po bo tirer colère de Dieu bobo sanate. David, il était loin de Dieu. Nzambe nda ponaki. Mais Bible zoloba nata zoloba pourquoi tu as tiré la colère de Dieu. Donc muto pe nzamba poni akope ko benda kanda nzambe.
Alors bino bozo benda kanda nzambe na bandaku na bino te, bozo benda kanda nzambe na mboka à cause ya ba sacrifice bozo sala na butu. Botanga na mukanda Lévitique boko comprendre que mabele na bino pe koko boya bino. Mboka na bino pe koko boya bino. Nyonso elobaka. Nzamba salaki nyonso ndo mona yango eza na miso eza na matoyi eza na munoko. To bazolo ba terre écoute ma voix. Mabele yokaka. Mabele monaka o boza kosala. Mai oyo bozo mone yokaka. Ba tempête o bazo gangela ngo eza ko yoka. Nyonso yokaka nyonso mona ko bozo sala. Alors liboso na nzambe. To ba mboka ezo telema. To ba paye ezo telema. Na mboka na bino mabela mboka na bino lobaka nini? Mi pepa mboka na bino bavant mboka na bino lobaka nini po na bino? Botika ko retarder promesse ya mboka Congo. Botika ko retarder promesse ya mboka Congo. Pardon ba prophète. Pardon ba pasteur. Bino bozo déjà ko resi botamwe na mituka botamwe na nyonso bino bolukaki. Botika mboka bato respirer poko. Botika mboka bato pema. Bato bazo ya sika wana ba innocent. Babika grâce à Nzambe. Bonté de l'Éternel. Bazwa ngolu ya Nzambe ya Israël. Ba mona ke Nzambe pas Nzambe a restauraka ba pays pe ba mboka tongaka lisunde Bible zo bana mukanda na ina Esaïe 54. Botika Nzambe tonga Congo. Soki bino bokoka na bino ko benga na banguna ya Congo te. Membo tika ya benga na banguna na ye. Ya mboka na ye. Po monisa kembo na ye. Po batu bate évangile attendre de la fin. Po kozonga mwana Nzambe komi pene. Mais lelo biso tozo consommer nini. Botika ya sa musala so bino mo bokokite. C'est lui-même le meilleur enseignant. Saint-Esprit ye moko azara meilleur enseignant. Ye moko na bandoto alobelaka bato. Ye moko pe na bandoto achangeaka ba vie ya bato. Ye moko akopesa pe orientation na vie ya mutu pe mutu atosi asali pe bomo ya mutu échanger. Botika na bino sika bokokite botika. Ke bo sa makambo ekopesa esusu kanda. Soko mone loko ezo simba te ba forçaka te. Bino bozo forcer mboka wana na ba plan molili bozo tindika ngo na ndenge ya mabe. Me yaza posa tambusa mboka na ye, aza posa komisa ngo siko ya lingi botika ko retarder délivrance à Congo. En tout cas Nzambe à Israël. Tozali batu papa. Toza basumuki. Nangayo nazolo ba je ne suis pas digne, je ne suis pas parfait. Mais à chaque fois Israël ezaki ko zongela okoloza ko zongela bango. Yawe na tongo alelo to zongeli yo. Yawe na tongo alelo to ekolela mawana o récompassion na yo. Nzambe kitisa miséricorde na mboka Congo na mabela Congo na un plan spirituel to sengi compassion na ekita na mboka Congo. Pour que oyo la kakibiso comme restauration, comme oyo la kakibiso comme paix, kimia bolamu na yo to sepele sengo yo bombela kibiso to mona yango Seigneur. Soko tali bizaleli na biso, soko tali ba comportement na biso, façon na biso, tala ba inosa bato amike o bofele bazo souffrir na ba balabala ba veuve ba osuka wapi. Yoke la biso mawa. Ton biso tozwaka, nde to laksaka ingratitude liboso na yo. Mais na bato yo bazo mériter yango te papa. Yoke la biso mawa pardon. Yoke la biso mawa Nzambe abo santo. Yoke la biso mawa zonge la biso salisa biso kokisa po volonté na yo Nzambe. Longola retard nyonso biso moko ba kongolo to imposa ki na plan spirituel na ba comportement na biso na façon na biso ya kosumuka Yawe emema ki retard na promesse ya mboka o isi otombola. Yoke la biso mawa Nzambe Israël. Pardon Nzambe abo santo. Kokisa bilaka na yo. Kokisa bilaka na yo. Ngai nani Bible zoloba j'agirai qui s'imposera. Nani alinga s'imposer na plan spirituel na plan Congo. Qui va s'imposer? Toi-même tu as dit que comme itango ba Congolais ba sepela. Qui va s'imposer? Oza mettre milimo nyonso Seigneur. Na milimo biso ebangisa biso na mokili. Ebanga kaka yo Nzambe Israël. Kolo. Monisa kembo na yo mosanto ya Israël. Yo lobi ba nyonso babondela ko bakobika. To bondelo yo pona Congo, Congo ebika.
tobondeli yo mpo na mboka oyo seigneur mboka oyo ebike yoka zwa bolamu na makila na yo loba nange elongolaka salite nyonso ata ya ndenge nini elongola makila bainosa nyonso egangaka na plan spirituel na mboka kongo bamaa miso ya bavierge bamaa miso ya bofelin baboti te basepeli te bamoni esengo te bonheur te batie bango na mabele akoza basacrifice na bango nzambe yoka mawa yango nayaki kosenga papa compassion na yo talela biso na miso ya ngolu tala biso na miso ya grâce na yo papa tala mokolo asikopesi biso banda tobotama tomona te tala mbula asikopesi biso banda tobotama tomoni te tomona te toye komona 2026 oyo toyokaka tomoni par la grâce de Dieu tika te kolo na opportunité ya makambo ezwa kosalama tomona kembo na yo totémoine grâce mpe nguya na yo amen.